botala ndenge na kotumbola Jolicia Sampo po boyeba ke rando basalaka yango mpona kosala te. Soki oza chroniqueuse to oza nani koya kosala rando bisalela te. Soki oza professionnel te. Soki osupportaka mafinga te. Soki omesana te. Koya kosala rando te. Ezala bafingi yo. Ezala batumboli yo. Vanda nye kaka bongo ou bien mema yango bisika okomema. Me koloba eloko moko te. Pamba te rando na kati ya YouTube bokeba ezali ekozala pe ekokontinue. Ngasi koyo na kotumbola Jolicia Sampo. Bokomona akozongisa te po ye alingaka rando te. En tout cas ndenge nazokanisa. Po kotumbolo yo na kotumbole ezali penza choquant. Naza sir turoyo akokoma randonnette. Me naza na doute po ye alingaka rando te. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jolicia Sampo ndengo zawana. Ndeko wa yo, voisin na yo, to camarade na yo, Mike Kalambai, baboyana na mwasi. Koboya baboyani na mwasi, yope oye koboyana na mombaya. Eloko nini etindaki yo oboya mombaya. Mombaya, mobali kitoko, bois noir, yope bois noir, me oye koboya ye. Osuki wana te okomi journaliste, porte-parole privé ya Mike Kalambai. Esuki wana te Mike Kalambai amemi yo na Lubumbashi. Aza kotambola no pembeni lokola saki ya me. Alakisi yo pe na bato ki oza ya ye. Aza kobenga yo na liboso ya kamera na tendresse nyonso. Na sourire nyonso. Etanke mutu aza na conflit na mama ya bana na ye. Parce que soki aza na besoin ya mwasi te lokola mwasi asali soki nini. Me na miniti wana akokaki kozala na souci ya bana ata baza na Amerique. Me baza bana mike baya kokola na papa mosusu ou bien bakolaka ye alandaka makambo na bango de prete baki akendeke kotika bango na kelasi te bazwa affection ya papa te me ye azo souffrir nango modèle ke azali consolé. Est-ce Jolicia Sampo yo ndengo koma pene ya Mike Kalambai? Est-ce okoma pona ko consoler ye to koma comme fiancé na ye ozali fiancé secrète? Bien sûr toyokaka ki Mike Kalambai azwi fiancé mosusu, mais likambango ezaboye. Fiancé otozoka azwi azali na États-Unis lisusu. Est-ce koma Mike Kalambai mobali kitoko alinga pe kosangisa nzoto akende susu fiancé mosusu na distance ya États-Unis akamata atika ba obaza na Congo? Est-ce wana eza atie biso mulili te atie ye kaka étiquette te po baraka biso a continuer kozala na yo Jolicia Sampo? Banda pe oya pene ya Mike Kalambai yango comme attaché de presse, comme journaliste privé. Soki totali bien toyokaka ata makambo ya Mike olobaka te oyo Mike yemoko kutu alobaka na ba image eleki ebele. Même ba challenge apesango yemoko Mike akotaka liboso kamera alobeli. Même ba concours yemoko Mike
bimina liboso alobeli soki tokoti na makambo mususu etali rando etali vi ya Mike wana Yvette Kalombo muta kotaka na kamera alobeli me yo Jolissa Sampo oyo ozokute cher pa ya Mike Kalambai oyo bazofutela ba billet d'avion bazofutela botel ya kitoko na Lubumbashi baza kosombela ba dîner ya cher polia baza kobakisa bilamba na ba basket musala nini osalaka pene ya Mike Kalambai soki eza kokonsole ete na kosangisa nzoto ou bien lokola yoza mwana malamu oza mwana oyo alingaka barando te oza journaliste ya zéro faute oza bois noir osimbaka produit te ozali mwasi moko bio elingi koloba seke yoza fiancé na ye en cachette mais pourquoi kozala fiancé à cachette parce que bozosala couple moko kitoko Mike Kalambai aza bois noir aza na taille aza na sourire aza moyembi ya nzambe azali mutu moko calme yo Jolissa Sampo ozali pe bois noir oza na sourire olina rando oza na âge ya bu jeunesse okoki kobotela Mike Kalambai 3 bana soko lingi soki po lingi na ote oboti 7 soki pe pona kanda okokobota 15 alors sikoyo boko bomba bolingo na bino pona nini pourquoi olingo zala oyo akonsolaka pourquoi yo lingo zala mwasi ya massage pourquoi bolingi ndeko mususu na États-Unis azala étiquette boyebi teke na États-Unis wana akokosala vi na ye mususu yango Jolissa Sampo yo ndengo za wana na kanisa oyoki o na lobi pona yo alors bandeko be spectateur boyoki ndenge na tumboli Jolissa Sampo mais lokola aza muta rando te akozongisa eloko moko te j'espère mais oyo na kanisa ekoti penza kitoko na pilipili même Yvette Kalombo yepa bulaka bongo mais sikoyo yepe akoloba na Jolissa oyo ezama sekite oyo papa roba lobi seke kanisa non malamu eske obanga nga to ndenge nini loba nanga leki nanga pona yeba ndenge zabo Jolissa Sampo bakotune na bato ebele bakolakisa ye Mike Kalambai pe akotala akoseka mais oyo ezali pona Jolissa Sampo sikoyo bino ba oyo bomesana na rando te bokota te ba oyo pe bazana rando sokomoni ezalaki ya yote bima na malembe neti nzinzi akotaka na zolo pe abimaka na malembe soko salerer ekozala lokola nzinzi akoti na masanga yo moko yebi suka nango ndenge ezalaka bazana tina ba beto mbatate moko suka lokola nzinzi yango wana oyo ezalaki kaka annonce pona bato yo balingi basala rando bayebake rando eza masekite na kati ya net ata bomonaka bandeko bazosala ngo bokanisi eza maseki eza lipa na nguba ezali ndenge moko bomonaka bakomba ya box sa makofi bakomba ya kati sa makofi barali ya bavoiture ndenge botalaka baformule 1 sans bavoiture bango kaka na maloba na kamera liboso na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.